Bonjour, bonsoir, mbote bandeko bandaka biso na Congo Milolo. Congo Milolo ezali site na bino ya bana mboka oyo toujours tolobelaka makambo mboka. En tout cas, soki makambo mboka ezali tokozanga te ko informer bino. Congo Milolo lelo oyo ako développer mwa moke 4 sujets oyo ezali vraiment na mitu ya bana ya Congo nyonso. Tokolobea makambo ya conclave ndenge bute kosila, tokolobea so makambo ya ba date oyo historique oyo mwana ntemi alobaki, et puis tokolobela ba date ya ba journée morte, et puis tokolobela lisusu ba makambo ya ba évasion ya ba prisonniers na Sud Kivu, tokolobela so makambo ba réfugiés ya ba centrafricains oyo batondisi nord ubangi na province ya Équateur. Tokomeka kolobela ngo suma muke, et puis tokolobela susu makambo oyo toujours eza toujours ko frapper mouvement social pour le renouveau ya Pierre Lumbi, surtout na niveau ya Nord Kivu, toujours ba assassinat na ba parti wana. Donc depuis 2015 il y a au moins 4 assassinats oyo en tout cas batebele balobela ngote tokomeka mwa koloba mwa muke na maye na biso. Bon, nakobana nanu na makambo ya mouvement social pour le renouveau. Na asi bato balandaki conférence de presse ya Dieudonné Bolenge Tenge, azali secrétaire national exécutif ya mouvement social pour le renouveau oyo ezali pe parti ya Pierre Lumbi oyo bazali na kati ya rassemblement. Donc en tout cas cadre na bango mususu avute kokufa na kombo ya Frédéric Bifuko bavute koboma ye. Donc ezali 4e assassinat. Donc depuis 2015 ti lelo oyo mwa bakufeli 4 membres na bango pona lelo na otangela bino. Donc ezali Etienne Mwami Kivu, Delema Katanga, Henri Chamambwa Dianabo, et puis na Frédéric Bifuko yepe auti ko zongisa bomoi na ye pa ya Kolo Nzambe. Bango nyonso surtout 4 na tangi bazali batu ya parti ya Pierre Lumbi, donc ya mouvement social pour le renouveau bazali na Nord Kivu. Bango nyonso tout bazali soit assassiné ou bazali exécuté ou baza koboma bango vraiment na ba condition moko oyo ke biso batamukili toko comprendre nango te. Donc bango nyonso tout bazali assassiné kobanda 2015 tina lelo oyo. Alors toyebi te soki justice na mboka wana soki ezali ou ezali te. Bon, tokomeka so mo développer mo moke. La démocratie, ce n'est pas une pensée unique. Pourtant bato balukaka démocratie na Afrique ou précisément na mboka na biso Congo, ngai na yo tokozaka na ba idée moko te. Yo koloba A, ngana koloba B, muninga koloba C, musa lobi D, ainsi de suite. C'est ça la vraie démocratie. Yo lobby, ngana lobby. Oyo tomoni ya malamu, tozui. Oyo tomoni ya mabe, tolongoli. Mais pourquoi okomati na niveau ya okende tiko boma bandeko na yo? Parce que ya lobaki A, yo lingi A te, yo lingi kaka B. Makambu oyo yango ine mutu za koboma mboka na biso yango wana. Démocratie ezali tika mutu aloba ba pensée na ye. Yo pe lobi ba pensée na yo. Babi 1 plus 1 est égal à 2. Mutaye na A yo na B bosangani soko bomoni kezali ya mwa eloko kobongisa bobongisi. Mais akoboma batu parce que yaza muta politique oyo makambo nga lingi comme azolobela ngote
à comme ennemi nanga. Non, c'est pas ça la démocratie. Et puis koboma mutu yo kobomaka batu ozali libanga te. Liwa eza ya mutu nyonso. Botika makambo ya bassassinat ya koboma mutu parce que mutu wana malobi na sepeli nango te. Non, c'est pas ça la démocratie. Alors naokaki ke parti à la conférence de presse oyo Dieudonné Bolenge Tenge à Salaki babaki ba porter plainte contre X. Bon, tu éviter ce que quoi boutique na nini, mais en tout cas bato baza okufa babande ko na biso ba congolais eza osala biso pasi atakutu toza ba même idée te na bango, mais koboma déjà être humain eza déjà mabe. Pour muta kotika na mukilo yo azate biso tout tokoleka oza na ba millions oza na nini okoleka un jour na asir bandeko baza kolanda ngai ba mekape susu ko sensibiliser bato ko mobiliser bato pour na bandeko na biso na mouvement social pour le renouveau baza ba congolais ko bandeko na biso atanga aza mutana na membre ya parti wana te mais aza congolais. Ça fait très mal car au moins la bandeko na biso baza kufa na modèle moko bo lokola bantaba lokola ba meme et osa passe mingi na motema. En tout cas, mes condoléances mingi na ba famille anyo surtout pour na Congo milolo to ba congolais toujours lutter kaka to soutenir bino na ba aider na bino. En tout cas, pour na sijoana to lobilanga tam komso développer tam komsusu. Deuxième sujet, tu kolobela makambo ya ba évasion ya ba prisonnier, ba kimi lisusu. Ba prisonnier ba kimaki lisusu. Vendredi 28 juillet awawa na site Kivu ba prisonnier ba kimi, il y a au moins 3 morts. Ba kimi lisusu. Donc phénomène on ba prisonnier ya okima na yebite so comme mode na kati ya Congo, mais ba prisonnier ba comme na okima kaka. Lokola kutu ba soda baza sous liboso ya prison, lokola la police aza sous liboso ya prison te, mais bazaka wana toujours liboso ya prison, mais ba prisonnier ba okima kaka. Partout ba prisonnier baza okima. Donc insécurité mo comme na Congo moyen te. Na ba province ndenge moko na capitale ndenge moko na éviter so ya phénomène ngo il faut zara ndemo ba prisonnier ba kimaka to bosa na pété ba prisonnier mususu pe bazalaki na prison parce que basalaka mabe ba munyo tu musu ba libanda oya mabe wana bazalaki libanda mabe bakotaki babimi. To insécurité totale. Na butu na mboka moye bat batamboleza bien te. Ba vieux le commis na butu. Ko boto la batu biloko. Insécurité totale. Est-ce que makambo phénomène oyoyo ba évasa ba prison. Ezali kaka na système kaka boki maka na système kaka biso ozali kaka awawa tovana na biso kaka obie koma toya bakop nayebi te bakop mpe nini boki makaka biso mo toyebi mpo na évasion oyo na niveau ekomi baprisonnier bakomi kokima na baprison. En tout cas aucun pays du monde nayokaki na pays moko 2, 3, 4, 5, 6 évasions na mbula moko. Donc ils ont raté. Donc ils ont pas si mingi. Il faut noter la makambuana toyeba. En tout cas bon, to komo timbe ya makambango, to komo comprendre qu'ils ont peut-être ba masolo, mais
comme tout ça vraiment n'a pas preuve il y a bien été moyen tout le bayango zate mais ça vraiment louche ba prisonnier ba ki mara nengwa na mboka moka ba prisonnier ba ki makaka donc comme vraiment louche peuple congolais fungola misu tala likambo wana vraiment na ndenge ya na ndenga kilonde nde to bana kin na ndenga kilonde to ba siko mabengo zo uta wapi keba et puis na kolobela sou makambu ya ba réfugiés centrafricains ba envahir nord Ubangi donc nord Ubangi ezali province ya Équateur balobi kuna donc somo na centre moko ya ba réfugiés mouné ezali kuna na côté ya Zongo comme nango centre mall ba réfugiés sida dans centrafricain ba komi tellement épelé donc comité national pour les réfugiés ba enregistré au moins 26 900 et quelques réfugiés centrafricains. Donc, bah, commis tellement ébélé. Donc, insécurité quotidienne casse en Équateur pour les réfugiés. Boyebi ke na mboka na bango kuna côté frontière de l'Équateur toujours ba problème ezali bango pe baza insécurité kuna allez bango nyo surtout ko baza ba fester au côté na mboka na chose na ba frontière ba frontière za na moto na kati ya mboka na biso mutauti na ye Uganda koti mutauti na ye Tanzania koti mutauti na ye Rwanda koti Burundi koti ba frontière na biso dali surveiller. Or que mboka o se respectaka il fallait na niveau ba frontière en tout cas eza vraiment na sécurité makasi poto e banana zo kota na mboka na za kobima. En tout cas bandeko ya Équateur baza kolela bango baza jana pasi allez koza susu 26 900 et quelques réfugiés centrafricains et tout ça la pasi insécurité comme makasi. Donc nasi makamwana total yango bien to éviter ce que zali baje ou nini mais en tout cas batu na Équateur baza kolela nde kolela. Bon, et comme ka makamanja mena bana na kokota na makambo ya ba sujet majeur oyo vraiment ya mboka na biso ezali makambo surtout ya ne mwana ntemi ndenge apesaki ultimatum na ye pona le 7 août. Et puis tokolobe aso makambo ya Félix Tshisekedi na clôture ya conclave alobaki le 8 et le 9 août journée morte. Tokomeka mwa kosola makamango mwa ko comparer na ndenge na biso bana mboka toza komona makambo nini za kolekana. Ne mwana ntemi alobaki déjà le 7 août akobengana Kabila. Oye moka benga kaye Kanambe abaki na kobengana Rwanda wana le 7 août. Batu bakamwe na conclave na suka na discours ya Félix Tshisekedi a décrété 2 jours ya ville morte. Le 8 na le 9. Sikoyo epesi mwa confusion ebele na batu. Sikoyo toza ko se poser ba question en tant que ba congolais. Ne mwana ntemi le 7 août alingaki asala soulèvement populaire
appliquer article 64 de la constitution na biso to ye moko na ba mystique na ye na batu na ye balinga ba bengana Joseph Kabila wana to comme qu'on se poser ba question pourquoi on se poser ba question par rapport à Makambango soki mwana ntemi ako appliquer article 64 il y a soulèvement populaire pour na batu ba bengana Joseph Kabila peuple ba bengana Joseph Kabila et que Simbate dans les 8 dans les 9 de la journée morte parce que journée morte ni ko lobate monta ko sala te bino to bovana na ndako na bino soki batu pe bavana na ndako na bango soulèvement populaire ko zala te ça veut dire que mon ntemi babuna ya na les 7 les 8 et les 9 batu bavana na ndako monta soutenir mon ntemi pe a kozala te pour la ville morte ouais ça va logique ouais ça l'hypothèse à liboso deuxième hypothèse ko zala ke mwana ntemi akobanda ko frapper ndenge mwa na ko frapper les 7 na ko frapper les 7 août bino bo décréter 2 jours mortes botike la nga nzela pour na nga moko na foncer ti na okanga e oye mo abenga kanambe na okanga kanambe je vais frapper to éviter en tout cas wana ezali makambo na oswana bino ezali makambo oyo eza kolobama na minoko nyonso ya bakongolais les 7 mwana ntema alobaki na kobanda ko frapper le 7 août Félix Tshisekedi conclave na batu na ye ya rassemblement balobi le 8 le 9 août ville morte ou journée morte toyebi te ndenge ekolekana toyebi te kote mosu ekozala bien mpona kotikela mwana ntemi nzela akende kofrape kote mosu mpe ekozala mpe handicap ekoyede mpe mwana ntemi te parce que soki osa soulèvement populaire aza na besoin ya peuple aza nsima na ye en tout cas le 8 ans le 9 comme ezala yango ville morte mpe journée morte akebundaka ye moko bato bavanda na bandako na bango ezali kaka bahypothèse toza kozwa toza mpe bato ya mayele ata tosala bapolitiki te mais eza makambo mosusu biso toza kotala yango na ndenge ya mosika tozoyeba estce makambo oyo estce ezali bien to ezali bien te mais totala kaka bientôt tozali le 7 août toyeba makambo nini oyo koleka soki ezala soulèvement populaire toyebi te na baville morte le 8 le 9 nyonso toyebi te tokoyeba kaka ndenge nini ekoleka en tout cas soki makambo nyonso ya mboka eleki le 7 en tout cas tokoinforme bino soki baimage ezali tokotiela bino baimage bokomona baimage en tout cas Congo Milolo azaka wana mpona ozwa ino bainformation bosabone na site oyoyo soki bolingi bozwaka bainformation en direct banews nyonso tu ya mboka en tout cas bokozanga te kozala informe Congo Milolo azaka wana mpona aexplike bino makambo ya mboka ndenge nyonso toza kolekana mais na otika bino boye te na kotiela bino baimage ya bagrand héros national ya mboka na biso bato babunda mpe mpona mboka na biso na kotiela bino bafoto na bango bokomona bango bato mosusu bakoyeba bamosusu bakoyeba te bana pete bakoyeba te me bamikoso ozala mono bia te omoni foto oyo ezali chombe
Ah, ti omoni photo oyoyo eza Kasavubu. Ah, omoni oyoyo. Ah, oyo ezali Pierre Mulele. Ah, omoni oyo ezali Vie Muse. Ah, oyo kasi Mobutu te tango Zaire. Ah, o Lumumba. Bo expliquer bana na bino makambo ya mboka pona un jour bana basalela pe mboka. Kongo milo ya tiki bino. En tout cas, bon dimanche. Les autres allaient le 30 juillet 2017. En tout cas, bon dimanche. Na ba famille na bino. En tout cas, botika malamu. Nzambe asunga bino. Kongo milolo bo saboneka na site yo pour site na bino bana mboka. Atiki bino. En tout cas, au revoir, au revoir. Patrice Emery Lumumba, Kasavubu, Cardinal Malula, Mobutu, Pierre Mulele, Tshombe, Etienne Tshisekedi, Simon Kimbangu, Frank Diongo, Mamadou Ndala, Mzee Kabila, tobosani pete ba shebeya na